na kisantu tout ça école monene za école na kati pas jardin za la kakuna na kati pas jardin tout ça bon to kena ba frère tam so mona to louer dire ba militaire biso tout na kati to kena ba sango donc tam so na tongo à 5h du matin au mona to la muki siffler ba to ba morse ba tonti ba ko ba cour moko ba militaire tout ça to la muki to sali messe to sambeli to beti mbunda to bini to tokola déjà un esprit à kusambela musique banda kala to imba comme nzambe na kati c'est pas dit le lot que ceux qui l'église est comme belé donc baloba te que makamyo s'est changé bongo ki le banda ki ndengeni banda ikaka ke to banda ba comme nzambe ba artiste ba yemba kango kaka ata mutakufi to mona kala ko mona orchestre ye e beti bato ba sepeli ba faut glorifier bande ba comme na bible faut glorifier nzambe na ba cymbale na ba harpe na ba guitare yo ebi psaume no c'est psaume ni non psaume ya libéré de ma voix j'écris à l'Éternel de ma voix j'implore l'Éternel je répands ma plainte devant lui je raconte ma détresse car mon esprit a battu dans moi toi tu connais mon sentier c'est la route où je marche so c'est une église to bongite mais pourquoi na que nous connait ça lango pona eza qu'on a exploité bien non et faut la penza que kusale lango ndenge penza mona kala ke mutake séminaire a du diplôme na ina kata séminaire aza ma misa mingi to na bango kala ba chef Roger na yolo sud bazala ki ba ta séminaire ba tangi à danger pour ba comme na séminaire ba séminariste c'est pas donné kaka boyo kamati bible bani ko so bani ko fouiller ba tangi surtout comme séminariste pour passer na côté ba prêtre c'est très ezalo comme ça ba docteur hein? Donc il faut cours na ngezali ya solo pour nous comme musique peut être une différence nini ezali entre musique bato ba ko yemba o nzambe alléluia batindiki okwei to na musique parce que tout le monde a les mêmes instruments wana baza ko louer bana kini boyebi yango bino moko boyebi ndenge nini botalaka ba musique mondaine ba mususu bakima yango so amone na télé akimi parce que soit disant que Satan ko bango na télé akangi ya memi mais ezaka même musique ezaka même instruments en tout cas na mona ki ba même instruments oyo soit yela ingoy a utilisé to papa wemba to Koffi Olomide les mêmes instruments ba on peut ba louer ngo lisusu les mêmes guitares ba to ba zo kumisa na beti ba gratter guitare en même corde pesa kaka différence avant ya poto nazalaki na bima na muta catholique donc si maka pina dina pembe wana bima oye ya papa bolia na matete ngai na kopesa instrument na ngai na bima kota sayo wana donc na bis na ngai ya munene ba kombi na kina ngo na pesi bango pesi so petit concert toye na bon ma wolo son ta technique bo que no pesa instrument kuna ba beta oui le mal donc ça na ko aider bango po instrument na o balobi ya bazabolo yango pe ka ezo kende koto kuna ba ange donc ozomona ke différence ni nango ezalaki ti lobe bima wana pezali kaka bon c'est pas dit aujourd'hui que pour l'église est comme ebele baloba ke non et comme la différence moko boye non ngape na musicien na ko sambela kona babatisa ngape na manjili na tout ça là ngo et puis différent dans ce bâtiment faut pas baluka ko kotsa bat na berère non et puis il n'a évité mais d'accord on a critiqué dans la vérité mais il y a une différence mon côté pour rythme ko ya barumba ndenge ba taba nako ka rythme ba bazoemba na l'église ya rythme rumba ezali rythme ba charanga ezali bezaka style biso betaka yango bon ba betaka oyoka ki dernier album ya Carlito wa utuko bisa mikolo oyoka ki yango noka pe mususu ya garçon betaka pe bien d'ailleurs nga na Paris ba evi ngai na maître John to kenda souvent na église na Paris na Saint-Denis ba mona ngai pe to ye ba passer muso te kin ba ba siminga na mutu ba Saint Antoine na uta kin na yaki tout ça ko ekipe on a quoi na ngate na passer normal c'est aux l'esprit mabe so ko ekite alors na esprit saint le molimo musantu donc yo nda donc tant mususu bango bazo ya na ba tricage bien bazo ya biloko dingo robeta ba bakokwesa bato na bastade ndenge nazoka beko keno bazozwango kote ya bamagie banini bakoti mpo bapuissance wana esalaka bato bamona ke c'est pas bien il faut
La révélation ezali ebele luka ndenge ntango ba 12 apôtres bazalaki Abraham bazalaki banani bamonaki bakambo ebele faut tomona mpe expérience wana bango bazomona yango bato bango bavivre yango eza te basali mosu azalaki na bugima ye kuna abima bumbwaka na likolo na mwasi na ye soki bakweyaka tusa ti bakangaki bango bapumbaka mpena ya solo bakangaki bango base babioli azalaka soki ange soki abimaka soki ti babugima bakanga bango ezaki ndoki bakosalake no ti bakoreveka ezalaki na mafia bakosala kisi mpo bakosa bato bamisaka lokotro Congo. Alors bana kin eza na makambo ebele tokokoloba mais ngonga eza moke